musala yango biso nyonso tosalaka yango tobandi yango bomwana moke na ndenge tokomi boye lelo mpona musala en tout cas nazana na stand by ndenge na kokolu po mingi bayebi kaka ke natiki musala kanisa depuis 79 nga na bandi théâtre boye 45 ans depuis 79 45 ans na lelo mbula boye 45 ans lelo na komonaka o bazosalaka na bana na biso baleki na biso bandeko na biso bamonelaka bango wapi? C'est ça. Très bien. Baye komona bango kaka lobi. OK. Mais biso ba oyo bamona kala quand même faut baye balikambo yango nazwa souvenir te taka na sepela na mwana nanga Ursule Pechanga na likambo ya sala pona biso ba mama na ye nalinga okanisa likambo wana te tosala kanisi yango epesa nga posa kolela Bellevue ayaki kotalanga amemelinga biloko kolia amemelinga na enveloppe mais Bellevue soki tolandika na cadre ya théâtre eza kaka théâtre te Bellevue nga na ye toza eloko moko. Ah bon? Oui, Bellevue nga na ye eloko moko bakoko na biso kulutu na leki. OK. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. José Baila. Najo solaka na bana ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo komate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususu aza na Belgique. E komaka te. Oh, me baza ni kuyiba. Ah, na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obendenge bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki loza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubunga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ya braza tala baza Pointe Noire JB Service ezali soki wana te Angolais nali te Angolais JB Service etat eza musike
Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, bonsoir, émission Oyo et comme Bino, émission Uzara, toujours présenté dans humble serviteur Nabino, Prince Luamba, au Pesa na Kombo ya problème qui est après Saline pour Namituna. Vraiment, dans Zalawana, surtout dans Zila, la chaîne Nabino, Obolina Mingi, vraiment, dans le na internautes, au bono, bozuli baku ya ko s'abonner, bo s'abonner vraiment massivement, bo liker, bo partager, bo commenter, bo consommer ma vidéo et vraiment façon il y a qu'à soutenir vraiment biso merci na binotu ba abonné ba internaute merci na binotu merci na Sego Kapanga Kapangalogie merci na Yvipan super promo 243 merci na Junior Diaso Kin Monde Kitasa Monde TV vraiment merci na binotu pe na Prince Luamba famille Bota vraiment émission là nazanga mon côté nazana Mama Pembele oyo tozoma moi tamuke ya kosolana par rapport ya carrière pe par rapport ya négligence oyo bazo zwara na mboka na biso tozani awa vraiment tozoma matin resolana vraiment mamuke vraiment Mama Pembele bonjour papa vraiment bato baotala yo bayambi Mama Pembele na oti hôpital na benga qui a bien dans l'hôpital tout ça bon tellement dans l'hôpital tu rose à image de tout tellement gars si bon monde dans la simona hôpital oyo maman a qu'on soin vraiment maman santé comme ko lemba trop hein nzoto comme ko lemba plutôt trop lemba mingi te mezaka ka koningana ah OK zo ningana AJC Poussani AJC Poussani otunaki na commune bapesi yo age nanga Mama Pembele baotala yo lelo yo Mama Pembele age nini pe carrière combien des années déjà age ya Mama Pembele wana fo kotuna na commune wana kozwa ngo très bien pona musala en tout cas nazana na stand by ndenge na kokolu po mingi bayebi kaka ke natiki musala te eza nde bino bato bokobenga ngai mpona ya kosala musala mpona kokoyanga moko te nayebi role te nayebi eloko te ka mbala moko na bando osala bisalasala non bino bato nde bokobenga nga wana bokoyeba ke azali nanu to azala te ozomona po ngai nalingaka na nga tembe te nalingaka na nga pe kolobaloba pamba te koloba na nga nasepelaka koloba na musala po soki musala eyali wana nde nalobi soki musala ezali te nakotia na nga makeyele pamba te c'est ça otia makeyele pamba te bato baotala biso Mama Pembele azali atika musala te te bango tu bazali batika bango musala te eza nde fo kobenga ndeti mikolo to leka boye na robenge moi trop la blora to vision mais faut bengara et ça là vraiment bien to bengara ba maman to sepela bangonde tozomona bangonde bazanvi to zara na bango vraiment Mama Pembele combien des années tu dis que vous a actrice vous a ya groupe Njoy maman groupe Njoy ou vous a lelo botikale je crois 3 personnes hein yo il y a Johnny Chakala na Maman Bipindwa Maman Bipendo na Maman Boka OK c'est botika mukie ya groupe Njoy yo ya Johnny Chakala Maman Boka Maman Bipendo tout ça combien des années déjà na musala oyo nga na sali déjà na umeli na umeli penza 40 quelque d'années po na sali na musala na bandi mwana muke na koli na nzui age yango mpe ezopusana kaka na nzui yango wana mais moi bato ebele basalaka confusion bato ebele bakasala Mama Pembele baza bato oyo penda ya groupe salongo sikoyo confusion esalemaka comment par rapport nde bando benga bino epai feti tengesana boyaka kojouer po bato ebele basalaka mwa confusion wana po moni
chaîne pa banda ko benga biso to ki musala musala. OK. Ya baloba kaka ki tuzali actrice ya salon. OK. Biso pe to boya kala biso te po soki na sala ki kuna te na koloba ke na sala ki kuna te. Mais na sala ki kuna. Na kuwanga na ngopona. OK. Ezaka ndenge wana lobi. Est-ce que on pembele moi qui me ghetto sur la pema bakala théâtre groupe Maboke oyo esala kelelo yo patrimoine pe bali batira nombre de 11 si je me trompe pas batira 3 papa Moussa mama Impala na mama Moseka mama Moski mama Moseka batira 3 tout ça mais le ndeti bino bata groupe nzoyi na groupe salon le ndeti bozara vraiment bango te alors que bata bato moko boye o bino botala bango bino bolanda bango c'est bango mutu ba banda ki vraiment musala o bino bolandi c'est baza ba ene na bino mais le ndeti botala bango musika pena ya mamu na bino ebele eza question ko tia musika te ebongaka bato bozo monana. OK. Bozo bengana. OK. Bozo mona. Otalo kwa siko mama Oseka. Azalaki awate. Azaki na poto. Azaki ne na poto. Mama Oseka. Soka ye to akokutana. Bozo mona to akokutana. Na kamo kutu mama Oseka zana kishasa ngana yebi ya mutu. Mama Impala pa azaki na poto ba yeni presque nzela moko. Bon. Poto mama Impala ntuka na yebaki yango pete. Lokola na yebi yango baza bakulutu na nga baza ba mama na koluka bango po bango bakoloba te ko baluka nga po ba eno ngande mutu na koluka bango c'est ça po na kotalisa bango esengo na ngai. OK. Na koluka bango est-ce qu'on a dit bongo par rapport à Nini tu sais bien que lelo maman Denise Fondation Denise Nyakero ils ont charge il y a des artistes les agimini groupe salon on a battu sous bakota par rapport à l'assurance maladie au tribunal tout ça moi opportunité occasion boy aujourd'hui pas maman Denise il y a qu'aucun reçoit soin na compte la fondation Denise Nyakero mais bateau ba né na bino auto tangi ba dagi 11 batikala 3 maman Impala papa Moussa maman Moseka maman Moseka utazana na poto ba né na bino tamsumi balo bazala papa Moussa na maman Impala mais beaucoup de ça bango te na nini oyo ya fondation maman Denise pour na carte comment le l'autre monde ba photo ya maman ya papa Moussa soki ntote ningani bazokenda na ba dispensaire ya mukie pour na rejoindre soin alors que za bandeko oyo bazwa ba carte mais bango ba ene na bino botika bango akota te bazate papa Moussa bango ke na ba dispensaire est-ce bon bakota te wana na yebi yango te po moni pina ba photo yango ndenge to bandaki kozwa yango biso nyonso tozalaki mokolo moko te mutu na jour na ye ake akangi photo na ye et puis ba hôpital yango na yebi te ke bango baza na ba place te na yebi yango te moni na yebi yango te wana ti mboke zo ba bango sauté bino pe bozo ba bango te alors il y a histoire ya théâtre ba bango te na histoire ya théâtre na histoire ya théâtre ndeti bango ne mutu ba rozali boso penda na histoire ya théâtre bango penda nde ba rozali boso pour Alexandre la lobi na sekio OK na sekio pona nini sans bango OK nyonso tosala kande tosala yango te c'est ça c'est très bien soki tosala yango eza pona bango OK il faut koyebaka likambo mutu asali il faut koyebaka pe kondima mutu oso koyebi kondima mutu te oza ndoki pourquoi ba mama Impala wana pourquoi ba mama Impala wana nani akoboya ye nani to mama Moseka nani akoboya ye baza te lobandika mosusu tika likambo wana c'est bien les gars les soa ya obeta tout ça toko tapé na mambo itali vraiment bino boza ba icône o lelo so totale ba mama Ngozi ba mama mapasa wa Nigeria baza bato balanda bino soki pe bango bakota na
na cinéma pour s'inspirer qui na film Mwana Tutu tout ça même ba ivoirien ba s'inspirer na Julien Ngoy mais le roi bino na bango ekareza musika c'est bango l'état tcha bango penda maboko l'état tcha misu bango misu na musana bango mais bino l'état le roi neti ministère culture ah le roi neti aye barabino te ba reconnaître bino te l'été qui parabino te ekareza na kasi zo uta wapi mais na lobby bino bozalaka wapi pona ko bimisela bango likambo wana bobombelaka bango mais bino vous appelez ba artiste il faut les la rappeler na ba konti pour bazo reconnaître bino tant bozo kufara voilà ça bino ba médaille ya nini voilà ça bino boye ba cercle ya cher ba mbongo ebele ko bima mais en vie bazo reconnaître bino te c'est bino ne faut lo bara et lo ba marate le roi c'est comme la autorité na yo kaka bandeko nga mususu baloba esika balobaka ngo ekomelaka pe bango mama siko bango nde batu bakosala exercice wana ya kolobaka te tala bandeko na biso kuna tosala boye tozongisa boye me ngai nakende koyebisa bango ke biso boye tous artistes bapela bakonza mboka ke toza négligé tout ça bozotikala biso badroit na bino surtout boye baraté bimara pété tout ça c'est ça même RTNC oza fonctionnaire à RTNC est-ce que ba récompense ozala ba récompenser bino ba fonctionnaire tout ça ba agent à RTNC c'est qui hein na seki ko bona se na lela na olela te na koseka kaka pona mutu ayebi oyo ayebi te uzomona po lelo nga na kosala musala na ngai mbongo ebimi yo ozwi muke opesi nga ozwi ebele yo le yebaka keza mipumba komona ngo lipamboli te nga nde mutu na pambwami na oyo nga nazwi ngai nde na pambwami mpona kolia yango na koyoka elengi yo kolia yango lokola nguba okolia yango lokola nguba okoyoka eloko te lobi omona kaka esili me nga moke na nga wana ezali nazobatela yango bakonza mboka baotala oyo mpe mama na biso ministre premier ministre oyo mama Judith bazotala oyo mpe mpona monaka yambaki mpe bandeko na yo namonaka yambaki président Elombe président Masumu ayambaki bango mama Judith aotala oyo mpe ministre premier ministre na biso ya sika moi message eza vraiment bien pa yambaki bandeko no mpe mosusu ya théâtre merci mpona mama na biso mama Judith soki ayambaki mpe bandeko mosusu oyebi bakendeki ndenge nini po lelo ekoma mutu na cope na ye ezaka suku teke oyebi etala boye te lere mosusu na tshombo me yo mutu ozosala biloko wana soki omoni yango ozosala malamu ekoyeba yo me soki omoni yango eza ya solo te oyo ozosala eza ya lokuta linga orepare yango mpo mosala yango biso nyonso tosalaka yango tobandi yango bomwana moke na ndenge tokomi boye lelo bato ebele okoyoka kaka nga sepelaka na nga ndenge mama Pembela ajuaka nalingaka na nga ndenge mama Pembela ajuaka mais sikoyo yo olingaka nani ndenge ajuaka pose exemple na yo olingaka nani c'est ça nga naza na bango ebele o baba nga alingaka na nga ndenge mama Pembela ajuaka nalingaka na nga ndenge mama Pembela alobaka nasepelaka na nga ndenge mama Pembela asalaka nayebi te soki ya mabe soki ya malamu yo mutu koyeba yango po mosusu akoya kaka wana okasaki aye kojoue
nzoka aye kosala bisala sala na ye kaka pona nini bamona kaka ki ajuaki théâtre eza na ndenge nango ya kosalela c'est ça théâtre eza na ndenge nango ya kosalela okoki koloba te ko na ya nasala kaka po bamonanga non vandisa yango mpenza bamona mpenza ke oui intel asalaki théâtre ok intel asalaki théâtre vraiment tozokende malemi na mama santé eza bien te mama Pembele kolanda yo lokola bino na bino roi bolingani te groupe Nzoi groupe groupe Salongo lokola bino na bino roi net bolingani te bolingo ezalaka te kolanda yo koyoka yo ngai te kolanda koyoka yo bablo mo bimisaka roi net entre bino na bino bolingo vraiment ezozala te nalobi bongo na kombwana te nabi kolanda yo po ndenge olobeli ngai okanisa ngai mutu alikambo te non nabi kolandaka nde ozobimisa roi bolingo mpe ezalaka te bolingo eza nga nazoloba oyo ngai nayokaka c'est ça ozomona oyo nga nayokaka okay me komona namoni na ngai te nga ba 12 ezalaka namoni na ngai nabi nga ba 12 ezalaka ba 12 esengi bokele pa mokonzi mwa boye ba 12 ebetama mosala kala bito ya motu tozokende ba 12 ebetamaka wana etali bango nga namonaka na ngango mabe te ntango mosusu mapembe namoni mabe po atikali te namonaka na ngango mabe te c'est ça mama Pembele po tokanga koto tokotana ba question mosusu oyo eza ya kilelo mama Pembele message ni opesa na l'État gouvernement ezotala oyo bakonza mboka za toloba icône na théâtre na biso théâtre oyo boumeli nango oza plus de 40 ans ya carrière mais ozo bénéficier te na ba œuvre na yo tout ça l'été zo le roi neti rejeté vraiment bino par contre baotala yo ezala te ke lobby mama Pembele te zolo likolo nde tomoni ba cercle ya chair tomoni tout ça nyonso ekosalema wana mais ntango oza envie mpe fo osepela mpe na mbongo oyo ya mosala osala na mboka oyo ya Congo wana olobi nde eza likambo ya solo okay po ntango nasali mosala na ngai okay kanisa depuis 79 nga na bandi théâtre boye 45 ans depuis 79 45 ans na lelo mbula boye 45 ans olobi yango na bango bakonzi bapapa na biso na bamama na biso oyo batalaka biso ma message oyo batalaka biso basepelaka ti ntango azotala oyo tala omoni mwana mwasi oyo namona ekale mwana mwasi oyo oyo boye basepelaka me na esika basepelaka bayebaka ke ntango toza kosepela boye mpe ntango tomoni bango baza bato oyo basengeli kozwa mbano na bango epai baza bato oyo basengeli kolia na maboko na biso eza kilokoso te nasengi te me nalobi oyo nakoki koloba me ntango nalobi yango na bango batata na biso na bamama na biso batya na motema babenga biso basalela biso basepelisa biso mpona kotalisa bolingo na bango epai na biso moni batalisa bolingo na bango epai na biso biso mpe tosepela tomona mpenza ya solo biso tokanisaka nzoka nde eza boye en tout cas merci bapapa na biso na bamama na biso basalela biso yango mpenza mposo basaleli biso yango eza perte te eza lipamboli mpe kozonga epai na bango me soki balobi etali bango etali mpe yo mpo kotala kaka bango te
po mingi tomonaka wana basepelaka bamona bapaya ke bamona biso. Or biso na bapaya biso bato ya liboso. Très bien. Biso bato ya liboso nde bakoki komona. Biso bato ya liboso nde bakoki kolesa. Biso bato ya liboso nde bakoki kolatisa. Biso bato ya liboso nde bakoki kosepelisa. Po tosepela toyeba mpenza ke wi ya solo bapapa na biso bamama na biso bandeko na biso bazosala likambo mpo na biso. Me soki basaleli yango te eloko te po lelo nakomonaka oyo bazosalaka na bana na biso baleki na biso bandeko na biso bamonelaka bango wapi? C'est ça. Très bien. Baye komona bango kaka lobi lobi. Ok. Me biso ba oyo bamona kala quand même faut bayeba likambo yango. Faut bayeba likambo yango ke ya solo penza ke mama o makambo azoloba eza ya solo eza ya lokuta te. C'est bien, Eza sur Eza Lokutate, to comme la question. Maman, vous avez un souvenir dans théâtre, hein? Souvenir dans théâtre. Il y a hein? 45 ans dans théâtre. Souvenir Eza. Hein? Nazui yango te. Ah bon? Oui. 45 ans de carrière aux gens, vous avez un souvenir dans théâtre. Nazui yango te. Nazui yango te. Nazui yango te. Bakonza mboka vraiment. Mama Pembele totala ye bala mike misusu babotami batali ye ti misusu lo bamuna ba 45 ans ba 50 ans. Tam tana 50 ans tala Mama Pembele tanga za na 5 ans. Dans 60 ans lelo atala Mama Pembele tanga za na 15 ans. Mama Pembele Rosa n'a jamais souvenir na théâtre. Sous un souvenir na théâtre te. Nazwa souvenir te. Nazwa souvenir te. Nazwa souvenir te. Kaka na sepela. Na sepela na mwana nanga Ursule Pechanga. Na likambo ya sala pona biso ba mama na ye. OK. Ouais, kazaki soirée moko ya nini. OK. Te. Nalinga okanisa likambo wana te. Tosala kanisi yango epesa anga posa kolela. Epesa anga posa kolela. OK. Po azana bakulutu. OK. Me kaka ye leki na bango. Asali eloko wana. Te. C'est ça. Aza mutu ya kotika bongo te, aza mutu ya kokumisa. OK. Aza mutu ya kokumisa. Po mutu akoloba azolobela kaka Ursule bongo biso. Te. Likambo na ye asali. OK. Emonani na miso ya bato. Bosiko balobela ye te balobela nani? C'est ça. C'est bien. Message est passé. Maman, 45 ans dans souvenir dans le théâtre. Il a bien été, il a sonné pour Nambo Canabiso, yo, vraiment bien été. Quand on le dit, Mamboana, péchant. Tout le monde est moi, yo, belle vie. Ari otala open andako, mikolele kaki, atala ronandako. Oui, ayaki kotala ngai. Non, belle vie. Ayaki kotala ngai. Ayaki kotala ngai. Amemi biloko kolia amemeli nga pa enveloppe te bato mweka ngamna lobi kombo yo pe folo ba mo la neti oyebi eloko yango ezalaki na nga na mutu te. OK. Ezalaki na nga na mutu te eye kaka tango yo bimisi nga pe ekeyenga moni nana ya kotala yo belle vie ayaki kotala nga. OK. Amemeli nga biloko kolia amemeli nga na enveloppe. OK. Mais belle vie soki tolandi ka na cadre théâtre eza kaka théâtre te. Belle vie nga na ye toza eloko moko. Ah bon? Oui, belle vie nga na ye eloko moko. Bakoko na biso kulutu na leki. OK. OK.
bakoko na biso kulutu na leki. Okay. Papa oyo aboti mama na ye. Okay. Na papa oyo aboti mama na ngai. Okay. Kulutu na leki tata moko mama moko. Okay. Toza mibale te. Okay. Si on a bavé théâtre te mais bouti penda. Touti pende sika moko. Okay. Touti sika moko. C'est lobango bakamwa ngabi te boko kamwa te. Eza likambo ya solo. Esa ronde ni tango yoko tala yo. Oyeba ngo te kutu pu ayotala yo biloko na enveloppe. Vous allez pena de qu'on a biso ya mwasi ya journaliste concert na biso. Et ça va vraiment bien plaisir. Ça la nga esengo. Ça la nga pinza esengo komona likambo wana. Omoni. Na sepila ki makasi. Oh. Na mona yango. OK. C'est bien. OK. Bon, dans l'exemple, il y a des condés basalara, on a ce témoignage après si ça va en souvenir était dans théâtre mais souvenir il y a bien yoka il y a pechanga on aura ba maman na ye ya groupe salongo na sorango pe na mona présence pe ya papa Lombezalaka ya papa Masasi ça on aura ka ba icône ya théâtre na ba masumu na papa masumu c'est ça bango nyonso on aura ka maman impala pa zalaka ça après ça maman puta je crois. Ouais, je ne me trompe pas, bah, super. Ok. Nous avons fait enveloppe, nous avons fait souvenir, il y a Belleville, il y a beaucoup de théâtre, mais on a Belleville. C'est bon, il y a un hôtel à paix, maman a biso, il y a un biso, il y a théâtre. Au bâtiment Tour, il y a un maman, moi papa, moi peut-être mes papa, papa Masumo, basé belé, maman Impala, papa Moussa, maman Alinga, maman Bolingo, maman Bomengo bana poto, maman Mabele, papa na biso Sonto, ya robeta moi tour ya otala bango ezarama bien. Le ba mona ke oui, to musala to sali, mais ke pambate, mais bano yo to ba koko ba leki o ba ye dans sima na biso, bazo reconnaître biso. Atambo que non ezo reconnaître biso te, mais ba ngo bazo reconnaître biso. Ya koya ka kotala biso, ndenge pechanga sala pa na bango, ndenge pe bevia kotala ye. Vraiment merci vraiment. Maman to mona suka. Théâtre na bino ya kala na lelo. Constantly oyo fan rotala est-ce que musala ngo oyo bolakisaka est-ce que to beba to bonga pour lelo yo moi nungu moi ba mavwanga mavwakisa oyo le beta seko kapanga et kota na mambo yo. Ba théâtre o biso salaka. OK. Biso tangu tuzu sala yango. Mutu nyonso sokatali. Alobi oui. Okay. Na tali penza théâtre. OK. Na ngape mutu nazo jouer na mi pesi penza na koti penza. Olobi o penza. Eloko azo sala. En tout cas, eza mutu ya. Pona kalabano kanela bino fort. Ezali po bimali banda. Oyebi na kala. Surtout na pièce au sala na Sonzo. Tsengo, ça va passer. Tsengo, ça va passer. Ça va passer wana. Nga na ko bimate. Na ko bimate mba musuto ke bembe. Ya mwana noko na biso akufaki. Na njili. Na quartier 9 tokomi kuna. Siko photo zonge pa grande sœur nanga to kende ko sukola to melati bongo to ya. Papa ko bima kaka tozo bima tozo solola tozo ya tozo. Yeyo ça va passer yeyo. Donc eloka ko lobeyate eloka ko saleyate talabat. Na ba mama na ba tata na ba jeune na bana mike. Chauffeur moka ko ya wana ngai papa pardon telemana no wana. A telemina koti na kangi. Toke. Tant toke na ebisi place to kokuta na ba ya na biso. Tant ba yo na ba yongo bino makamunini yango busala kawana.
loko kuna na bato no bakolanda lokola moyibi na bato no bakolanda lokola moyibi ngabi esengo na bango bamonaki yango wana eza moyibi te ngabi pardon na kosasu makambo te nazoloba na kosasu makambo te me ezoya kaka ezoya kaka ndenge mosusu eyaki wana théâtre oyo ya après ça va passer ezaki na inga te tsengo kaka tsengo oya sida voilà oya sida ya sida te ya sida te mosusu ya nokala bo comprendre ba 30 ans il est qui déjà wana eza donc wana nalobaka ngo eloko wana oyo akotutela yango tolo aza te ezali pièce na ngai moko histoire na yo oui histoire na ngai moko pièce na ngai moko opesa fe titengesana napesa titengesana te avant nabimisaka yango kaka na groupe tosali ntango tosali yango nga mpe sikoyo nasali lokola kobunga bamosusu bakomi oya ngai natali ngai bia nani wana ndoloba ye oya ngai wana nani mambri kokwa ye alobi teme oyo eza eloko na yo te tala nkolo eloko mama pembe amen mama pembele nkolo eloko yango wana ayebisaki bango ngabi bon ndenge bolobaka kaka ya ngai soki boza na deuxième version nango bobimisa nga nakozela bino po ntango bino bokobimisa nga nakobimisa te nabimisi ya ngai ti lelo deuxième version ebima te po bango babimisa te. C'est bien, merci. Tokomi na suka conseil européen na ba leki na bino ba bana na bino oyo ba landa musala na bino conseil européen na bango ba ndeko na biso balanda musala na biso na koloba na bango kaka boye omoni théâtre ezali sekite théâtre eza pe eloko ya kosakana nango te théâtre eza penza musala tango oza kosala yango il faut koyeba ke eloko na kosala eza penza musala bato bazosepela nango mais soki yo lobi ke tika nasala yango kaka bongo mpo nazwa 10 francs na nga nasala yango kaka bongo mpo bayebake na jouaki osali eloko te monisa penza musala na yo monisa musala na yo po mingi théâtre bamonaka yango eza lokola biloko ya bana mike théâtre biloko ya bana mike te théâtre eza biloko ya mikolo oyo mpenza omoni mokolo avandi aza kosala yango asinspire po abimisa mpenza eloko ya motuya mona yango bongo yo mpe salela yango bongo okomona yo moko mbano nango soki kozala nini. C'est ça, merci maman tokomi na suka émission na biso na te soza likambo roloba robakisa tokomi na suka mais so robakisa nini na suka tokomi nakoki koloba kaka boye ba oyo bayebi biso soki babosana biso bazongisa biso kati na mitu na bango batia biso kati na mitema na bango bayeba ete tozali penza bato na bango tosalaka mpo na bango po tosepelisa bango bayeba te oyo biso tozosala bazwa yango na mitema na bango bamona yango liseki te po mingi lelo balobaka kaka alongo bakunda nga mpe naleki na ngai ete c'est ça nakoki mpe kosala na leki na nga mpe ye oleki ye na nini oleki ye na eloko te yo sala oyo ya yo ye mpe asala oyo ya ye totala bino
C'est bon. Merci, maman. Numéro de téléphone, contact numéro na yo bato dans la poste na yo. Bato partout dans le monde ba otala yo. Oui, monsieur, maman pembele numéro. Numéro ya téléphone nanga, lokwa na zwi nam téléphone te. OK. Numéro ya SIM nanga naza nango. OK. 243. OK. 89 71 72 680. OK. 243 81 et 89 71 72 680. OK, numéro et maman Yangwana. Si vous avez notre préféré, on appelle normal. WhatsApp, tiens. Non, ils ont l'appel normal. Okay, ils ont la WhatsApp, va garder silence. OK. Si mami kolo baroya ko zwangai. Soki na koti WhatsApp na kubwaka na kubomba te. OK. Ils ont la taper normal na kubwaka na kubomba te. C'est ça. Bato botali biso. Numéro maman Yangwana ezara sim. Téléphone après. Mais bato botali biso bolinga maman pembe bolinga théâtre so sepela na e. Vous allez surprise. Vous sepeli sa maman. Nati so vous comprendre. Vous ça maman surprise, vous sepeli sa maman. Maman sepeli sabino, a sepeli sabino. Lelo autour bana na ye baleki na pe fo ba sepeli sa e o botala ye. So vous allez surprise, vous arma bien. To ya pe na pa maman. To zui vidéo to tindeli mutu a kosala geste to tindeli mutu a kosala geste to yepa maman penda to zui vidéo to tindeli mutu a kosala geste maman mutu ba sali geste tala yango yo to zui pe vidéo to tindeli mutu a kosala geste surprise wana basalela ngango na numéro na yo. OK. Basalela ngana numéro na yo. Plus 243 90 52 79 590. Plus 243 90 52 90 52 71 plutôt 71 590. C'est ça, 90 52 71 590 79 71 590. Numéro Yangwana. Plus 243 90 52 71 590. Yangwana numéro nangai vous avez bien. Merci to comme na souka émission. To logi place photo fan na maman photo ça émission calme. Place aux awa beau marché au banda kuna banda kuka. Place au logo fan beau vent plutôt. Beau marché. Place au logo banda fan na penda boy. Tout le monde a été maman bien. Il faut na téléman to peut faire la makasi. Faut to peut faire makasi faut na téléman penda. Et ça vraiment bien ma casse. Maman santé sur la minute ça va? Santé la minute ça moi bien. Moi bien. Ni neto dérange encore. Et le réseau déranger ngai ezali Congo. OK. Nous peut terminer les appels na ba physique kaka. Ba physique pe boya. Mukongo makolo. La glycémie bon. Mukongo makolo to ba rhumatisme hein? Rhumatisme hein? Makolo. Rhumatisme, tout ça dans mon Congo. C'est ça. Bon ça la maman plaisir, bah fan tout ya théâtre, fan ya groupe salon, ya groupe Nzoyi, ya ba groupe tout ba fan, bon ça la maman plaisir. En se le le bar aimons-nous réellement vivant. Tant yango ba maman ba ali. Ils étaient tout ça là ba cagnotte moko boye $1 $5 non. Ange Luzola kosakate alobaka eloko ya solo. Mingi soki bakanisa ki yango asala ki théâtre. Bomikosi na bino Ange alobaki makambo ya solo. Emono Ange nazoba Ange mère kokana. Ode mo bele na Serge. Prince Serge. Makambo alobaki eza réellement ya solo. C'est bon, merci. Thomas Souka, oh chérie Pembele, chérie Nabiso, chérie Pembele. Vraiment bisous maman. Bye. Merci.